Bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Bon, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te bele bisika biso bizu bino nzamba lola e bako pambola bino. J'espère que week-end eleki tokosa. Ngape week-end eleki abondamment béni. Alors na yepe na kopesa bino bénédiction de l'Éternel. En tout cas, bayenge na bandeko na biso bunu dia Congo na église en PV à Longo. Boboto bonde kuna bandeko na biso catholique, mes condoléances en tout cas sur les baba à présenter mes condoléances na ye na ba catholique nyonso na ndenge bosili ko bungisa ndeko na biso o azaki parmi biso cardinal Mosengo, que son âme repose en paix. Et puis tout le qui na lombango to lobi ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika biso bizu bino nzamba lola aeba ko pambola bino. Vraiment to sepeli makasi lisusu koya liboso na bino bino moko boye liboso na se ya sous les baobas moko pati moko pa café et ça la tokos na ndenge ya mokete. Alors bande ko ngai vraiment na lombango zwa mwa kopa tasse na yo ya ti ya café o ezali bon déjeuner. Mais ce que yoki biso na ba air mosusu pourquoi pas verre ya vin rouge, vin blanc, ça dépend ka eloko nini okolia. Coca pe to melana biso to komi na ite whisky muke na kati tokos eleka kanango na se ya sous les baobas. Ba chef coutumier na biso lo sako ba respect ebele bino pe bokini mbangu bozwa mwa verre na bino ya lotoko ya longwila. Pourquoi pas masanga ntsamba yango ndesalaka bien surtout tant to solamba kinzonzi na biso masanga ntsamba ezanga kate pona ba koko na biso oyo bakenda batika biso. Vraiment bandeko na ngai na ye na lombango pona justement na lingaka kaka kina tongo na bon déjeuner ebele balobaka la danoise tozalaka na posa na yango na yaka mingi na bon déjeuner na ba oyo balingaka yango. Partager l'émission, partager lelo na tutami vraiment motema na nga na ye to sola muke na likambo oyo ezoleka na ba chantre de l'Éternel tozo comprendre bango lisusu te tozo yeba te soki bazali ya bonzambe to bazali ya budiabulu bande konanga tozo yeba te. Alors ezosala mwa pasi na mawa komona modeli oyo bango bazo memela biso bazo sangana na bango moko balobara banzembo ya mokili biso tango tokola ki toyebaki na biso makambo wana te o nzembo ya nzambe o nzembo ya mokili toyebaki te bokeka na feti boye bobini parce que tondeka kotambola na lobi que chaque chose a son temps. Tu vas autant na biso na principe wana yango nde biso tokoleli. En tout cas chaque chose a son temps. Il y a un temps de danser, il y a un temps de rire, il y a un temps de prier, il y a un temps de boire, il y a donc chaque chose a son temps. Et loko nyoso ezaka ne bandeli pe sukaka eza ne loko mobo esila kate bando banda kiango okosisa ngoto lobi bando kende kinango na gauche ozongi nango na droite ti à la fin goya kokotsa lokuta ekosimba te. Donc eloko nyoso ezaka ne bandeli pe na suka na ata soki mutaza na zemi suka abotaka mutu mbuli ebetaka pe katanaka mbulili eyaka moi pe tongo pe tanaka. Voilà bandeko na ngai ata so za na ndako libala ko swana na mobali mo boswana mo pe katanaka nango si je boswanelaki esila kape musutango boswaneli pe sujet mususu mais ezate kaka même sujet wana banda bobandeki ko swana nango ekatanaka te esila kate to okoyeba te ezokende wapi ezozonga wapi ebani kokotsa balokuta na kati nyonso na pona nini bapesa raison ezana ona tina moko te vaut mieux nazwa raison na maboko ya nzambe parce que nzamba lobi malamu bakuta yo na mabe oyo bazolobela yo te. Voilà, là c'est gloire à l'Éternel. Bande konangai vraiment na yeko solo likambu ya Lise Masambo Lise Misambo. Voilà, batu oyo bazana bayeli biso Kazarema bango baza ba parmi bato bayana ba site chrétien oyo batu basa bona na ndenga mobulu oyo batu ba pesa pe ba bongola pe mitema na nzela ba site na bango ya koyoka bonzambe bato bonzambe de bande koleka bande konanga eza pasi na mawa komona lelo Lise wana azo yemba na kofi to mona kape makoma ayemba kana papa wemba to mona kape batu ebele ba chantre de l'Éternel to mona pe chantre de l'Éternel na biso sindi le cœur akenda koyemba na kofi lelo pa kenda jinda kuna tikala kuna batu ebele balobaka botika ye tamso akepa kofi à côté ya kofi mais lelo sindi le cœur abeta tala kabaka tata mamua ya mami wata na mukongo na ye bande konanga eza pasi na mawa keba kobima bande konanga kokota na kaya Satan eza facile parce que bazalaka trop gentil
bazali gentil koleka biso ba chrétienne ba okokota kuna oyaka na sepeli na yo ozalaka gentil oza naturel oza boye bazalaka gentil moko bakozwa yo mais tango lobi ke obima na kana bango bandeko nanga eza likambo ya kwanga na makayabu te bitumba ekobima ya makasi bakotelema ba monde satanique mobimba parce que biso ba chrétien to bundelaka bandeko na biso te bozomona ke ndeko na bino akendeki na pasi abimi siko alinga bima bazoko bundisa na ba satan okomona bino lokwa boyaka bato ya sentiment bomandi suko kota kote kuna bomandi kosalele mabe bozolinga boma ye lisusu ndeko oyo alingi abimi na Egypte alinga kota na Israël. Je sais que désert on est à facilité mais ceux qui besoin se soutenir penza ba chrétien biso ba chrétien faut se soutenir tango satan linga yiba ndeko na biso oyo azali penza ndeko na biso parce que tango akokendela mso yeba na raté tango bato bana nzambe bakotaka na monde satanique ba yeba na raté mais tango balingaka kobima bagangaka mokile ninganaka boyana sale lokote na lingi na bima na ngana makambo yo na abandonné kindumba na abandonné bakamanga ya mabe na abandonné ba fréquence mabe moninga aza koganga au secours mais boko mona kaka bino nde bozana ya ozwi nani atindaki yo okende kuna etali biso te topekisaki yo tosalaki bandeko wana moninga azokozinda bos au secours azosenga au secours boza wana te kasi tango moto ezopela ba pompier boye ko to bozo sala kwa bobo mamenzo kandi bobo mate bos to sunga na kabiso ba chrétien ko tala lokola likambi ya Lise Marie abandi ko yemba soki Lise je crois Lise soki nani soki masambo soki Lise ni boyebi kaka Lise wana abandi ko yemba lelo na Kofi batu boni Marie misamwa kufa ote azaka na ba JB piana asala na ba Kofi alinga bongo lisa bango mitema tina ndenge Marie misamba kota na sama bele place nini waze kwa bongo la motema place nini Kofi a bongo la ka motema place nini JB piana camarade na epirie kolia na komela bongo la motema bandi kunanga batu musu ba bongo la ka motema te ba musu bazaba botama ne diabulu bomona na mapasa Esaú na nani je crois Esaú na moroboy comme nani ba botama ba mapasa bandi kunangai menzamba lobi na aïr Esaú na lingi o mususu wana papa na Joseph kombo ekiminga ile akoma na kombo Israël mais kombo na ye wana penza ba botaka ile bazaba mapasa ekiminga bande konanga donc tant déjà au bota nzambe déjà yini na yelo donc ayebi ke semence wana eza serpent ba semence muso bino mo botala ka soibo moni penza ndenge botali ba superme ndenge tambolaka na nzoto ya mwasi ezalaka lokwa ba mataka lokwa ligorodo lokwa mutu ya nyoka ezokende tout donc yeba ke ba semence wana ezaka mingi diabolique ya bweza na ba yango mona ba tiango dessin wana ezali ba scientifique mutu ba ponaka dessin wana ba kokaki pe kozwa pe ba superme pe ba tiango pe dessin mususu lokola ange azokende tout akoti na ovile mais batiango kaka dessin ya nyoka ya neti mutu ya nyoka na suka mukila tout parce que ligoro do kutu azana na mukila te cela veut dire que ezalaka ba superme nde ba dessiner ko ezalaka diabulu alors tango ekoti mutu pa kobota pe mwana diabulu okobota pe ndoki kaka na ozondenge bozo monela ndenge wana alors bandi konanga c'est vraiment triste hein eza triste komona makamba boye komona wana mwasi ateya kabatu azoloba na mungongo angelu avandi azako yamba batu nzoka nde Jeff ifonge ba mbote belé yango moni na yoka mateya na Jeff ifonge parce que makambo ebelo olobela biso ekokisa maka olobela biso lobi kazare mezali ya badiabulu ezali ya badiabulu place nini Kofi a bongoli motema na yebi ke boya ko tshaba commentaire Kofi a bongoli motema wapi parce que ceux qui Kofi a bongoli motema ako annulé d'abord musique o yazo beta so sa publicité ceux qui na wapi o biloka bombo yebi ba kombo ti lelo publicité on ezoleka Kofi azo beta awa so pe na fin ya mois année so pas année prochaine na mars ceux qui nini Kofi azo beta pona nini na banina ko annuler musique ya mokilité
abandi nan komona tike tomona ye abandi koloba ke na tiki nyonso na landeli nzambe sikoyo ba nyonso bandoko ka banzembo na ngai boyoka mo lisusu te le eloko moko te Kofi azaka na kan ya diabolo Liz yo kanti yoko yemba na Kofi yoko okolongola mema Kofi na kan ya bonzambe ou bien soit que yonde mutozo ko s'enfoncer na diabolo ou bien ozalaka déjà diablesse en personne ma sœur. Bozana misala malamu te je fifonga loba ya solo beta cete même chatumba loba bokende kuna te loko eza kuna te omoni ndenge ato bombani bande konanga bozala na bino mitema duku ya pamba ko ata muta bombani même nde bolanda biso même na bomba mindenge ni bande konanga soki nazali semence ya nzambe te boko mona ngaka na ba caractère nanga boko mona ngata musu na uzana problème pona osenga pardon na kolinga toujours kimia ezala te na kolinga toujours mobulu na mboka na koya toujours na basije moko ezanga tina na banda kolandela ba makambo mike ko pelisa moto partout mais oya zana bonzambe aza mutu tolobi ke tozana mokili okoki toujours ko beta libaku okokila misusu pa opelisi moto esika mobo mais obomi yango pe na denga kimia opasoli penzela bandiko nanga basigne ya bonzambe ezanga te alors bandiko nanga na yoka ki passe na bi mais non tokoya ko salela ngo live tokoya ko salela ngo live na vraiment na sepeli ko zwa video ndiko na biso Armando azara na États-Unis kuna na ko zwa yango toko tiango na grand écran to ki nzamba ko permettre biso na ite so mu kolonini toko salela ngo live pona bana na nzambe eza lokuta bandeko nanga Marie Misambo persona makufa atikala ko bongola abanda kotama na ba PD ata PD moko te même PD Patrick wana ti le atikala ka PD Dani batu nyonso banda kozana bango baza kwa ba papa Wemba ti le papa Wemba tia kufa ki wapi na scène ya musique mazalaka toujours na Marie Misambo ayemba na ba Nathalie Makoma o te to a changer ki te bande ko bokeba na ko chali toi partout oyo déjà ga sabino ke banzembo wana ba Liz wana boyo kaka na bino ngote baza donc Liz wana zane kaka ndenge moko na sindi de cœur et loko moko te bazuka comme nzambe ba pakoli ngo lokwa couleur eza lokolo ke na ndako moko boye eza ndako moko boye eza na humidité makasi ale ba pakat ba tie couleur a ko sakana te mais na sena ngo kuna pola humidité ya mukolo ezali ata dans 6 mois ata dans 1 année humidité ko bima e ko bomba na te yango no moni ba Liz banzambi wana ba bandana mubali na ba sapologie ko leta ba lo fundu ba lo lendo banini o aza apôtre mais titi lelo bazui Kofi a community donc na ebité nandimite kutu Kofi mutaluka ki bango bayemba eza bango de balingi ke voya Kofi ekota na musique na bango parce que bazana ba même loge bazana ba même makambo place bakendeke basengi bango na ba loge na bango sikonde ngeza wana parce que tala satan za zoba te yo lia kambongo na ye o mi voir maka o pesa signe te ke oza ye mais non même nzambe alingaka bongo te fo lakisa ke oza mwana nzambe fo kumisa ye fo tanga kombo na ye fo sanjola ye fo oteya sango malamu eza bongo satan mpe aza ndenge wana il faut sanjola ye kutu ye akopiaka nyonso ya nzambe akopiaka kutu makambo mosusu nzambe aza simple mais ye azaka simple te biso bana na nzambe tolalaka na biso bapongi mosusu mpo osambeli tolobika nzambe zwa kaka batelanga esili mais bango baza na baincantation fo basala boye mpona ka baganye oyo ya mokili sikoyo oyebisanga Liz manzambi nzembo oyo oyembi na Kofi wana yo kanti kosala succès nini okokende okolida na diablo pour rien bolandaka baexemple ya bato baleki Marie Misambo mpe ya son âme aleka azwa nini yaya yo po kozwa nini okotika mokili oyo nayebi te soki bino mpena bato boyaka koteya bonzambe na lokuta eske boyebaka lifelo ezalaka ou bien lifelo yango ezalaka te ou bien ndenge nini ou bien bino bozala bino destiné de semence ya diabulu yango bandikolanga bokeba na bafréquentation na bapasteur bozotia mamatoi na bino mosusu babotama ya diabulu parce que biso na droit
totanga ke balobi bamsu babota maka criminel. Donc abota ma criminel. Ata bo mati ata bo kiti ya ko bomaka mutu ya ko sala ka ba désordre ba né criminel. To ye kolongo na criminologie. Alors donc na bonzambe pe na sasi batumsu babota maka ya diabulu. Parce que c'est la normalité. Voilà, c'était un peu ça. Alors, vous avez l'attention de la fréquentation. Bino mobota na makamboyo. Na tike li bino bocha ba commentaire. Comment on a lise manzambi. Koyemba na Kofi. Et puis Kofi oyo a se repentir. Wapi. Ayambeli nzambe place nini. En tout cas na ebité. Ou bien yende mutako yambisa ebo nzambe. Nandimite. Ezake. Po nangai conclusion nanga. Lise wana za nzambe te. ala kisi misala na ye. Alors bandi konanga ba bonne journée toke misala bino mo boyebi ka ndenge ezalaka o ezalaka bonne journée elekaka bien. Je suis là toujours na musala nanga pona bino. Alors bandi konanga bobosa na te live together ezali live together ezawana nazozo a congé dans 2 semaines, congé à 6 semaines. Alors bandi konanga bino so bokomisa bo banga te nazana ba dossier na bino. Na travailler kango nuit et jour. Eza musala moko ya passe ya facilité. Alors bande konanga o yazana besoin mobali, ozana besoin mwasi ko hésiter te. Ko tikala te solitude eza mabe. Solitude boma ka bande konanga ba maladie belé boyo kaka ba tension, ba diabète, ba cancer, ba biloko ebele et uta na solitude. Mseza kuna biloko tolia kate. Quand tu es seul, tu ozo kanisa mingi, ba selile nzoto msu ezoko kufa, ba selile nzoto msusu ezoko travailler belé mutema na yo ba crise cardiaque, nyoso on est où dans la solitude quand tu ne parles pas, tu es seul, ozo tambola puis tu es trop pensif, bandi konanga emimana na liwa. Alors n'hésitez pas site na bino ya kitoko ezo sunga ba diaspora ya balingala fond bata Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola, Boyambangu et pas la danoise au Beninga na 00 44 74 59 62 52 17 aux huiles danoises au komisi kombo na yo inscription ezanango ofele yakana komisa yo ozo mobali no ya malamu ekozala kitoko makasi ozo mwasi na yo ya elonga ekozala kitoko makasi. En tout cas, je vous love boti kalambalamu nzambe apambola bino soki yeso azongi te tokokutana na prochaine émission. Ba gros bisous, bye bye.